héritier Watanabe, héritier ou asali ponanga. Mutabongo, son asali album fona remixé. Mutaliboso ati nambonga baki ses héritiers. En plus ça zara na mananga fort. Moi na muke na makamna. La maison même mutazota na ngapasa na été. Et ça n'a pas de problème na bangote. Ma bela ki malaria. Si crepe mataki makasi. Ma mela dro kité. Ba biloko wana pe to salon kala bani lo ba chambre quoi. O ba dro ki zebele ya lo pipi. Ya noa o ba benga ba noa ba shimbo na mela te bien pe na mela te. Kala ndi kala to me kape ningi zalaga. Ba lo nya musique me famille na ngane so ba mela ngote. Ba sepela te ba mama na nga silika makasi. Tanga yo kaka ba biloko wana me. Zaka ba winge kaka simo kala ba lo winge ya moko. Wana zaki kala moko me. Izana ngore ba ba drogue ba to bele ba lo baka. Nga sala biloko wana te pona percussionniste. Da muta souffle faut dire c'est ça là. Amona ngana bina ngana ba podium na sala ba mama na spectacle. Yo bina sala ba krebele. Na sala ba mbushimai kananga. Na sala ba eloka pe me uti meteo banzango sobile. Balobi na ngana boya ezo masia. Bakida kuda kuna sala biloko bele. Na sala ba koko koko. Bana batika kepa na pesa roi David bayebi. Ozomona. Dona sana makambo bele. Ba Krypton baebi c'est le waebi c'est le route azwa kotiko azwa pe mama titanti bilobela e. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Pour Moni Naza, de nouveau sur le terrain à Kinshasa. Et pour ma première émission sur notre chaîne YouTube clébois.com, Naomi Moutou, fanatique, Lela Kipichou, il faut Kendekuna, il faut Monaye, il faut Yambaye. Donc aujourd'hui, je reçois dans mon émission Alim Bonda. Alim Bonda, vous connaissez tous. Donc je le reçois, je suis très heureuse d'être ici, à Wanabandal. Donc merci déjà à lui d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Ouais, Clébois. Bonjour. Tsumangaya. Bonne nuit. Ouais. Dans 8h, il y a avion pour Namonayo. Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Zema Bonne. Bienvenue. Ouais, merci. Donc, fanatique Bomoni, Aza, Pembe Ninanga. Donc, pour commencer l'émission, tu commences en gros Nzembo. Ah, ouais, yoka ka potala ka. Pour te sabango un peu. Ouais, pour moi mon aki. Voisin nango donc. Ayembaka na sala ba arrangement, na sala mambo belé. Mambo belé. Na beta pe guitare. On a sepeli fort. Na ça ba émission témoin na salika pour na Clébois puis Tsumangaya tala uti musika uti éditant donc yango moninga na servi yo na tuni pe ba parents ici chez les parents afanya na ba diwa mama za no monaki na bonga mbite biga ba mais na biso balinga na pop zana chiko ferré toza mondele tona de molo staff nanga ba petit nanga ba Diego directeur et diazana donc était manager na banza bokuta bango bana bango simple mais ba très danger. Ouais. D'accord. Donc dans l'émission là-bas chant comme on avait dit au début de l'introduction. Oh il y a bon ba chant mingi na idéologie nanga za grand-père Bozi. Bana papa Kenda bon. Amona sona wemba kanjemba wemba. Ça là on a pas si fort pour Aza beau-frère, on appelle pour Amazon serre, on a tante. On n'a pas vu beaucoup.
papa azokabelanga air tout ata ntango akufa ye ngai nasimba basaki wana tu na aéroport 5 saki ya jo ya tante ya amazon ya ye moko mibale auta nanga bidja na koneli malongi bayebi bana vivre la musique tout po tozali na bango bautaki bamusicien quoi bayebi ke ngai na cadre basaki wana me nalobaka te etaki musicien etaki artiste instrumentiste biso basala biso mpona koloba te biso basala biso kaka mpona kobeta perki na bakokoma banzembo ndenge nasalelaka bino. Très bien. Donc à côté de nous, on a... Ouais, tobeta na bozi sisina pede pepe pede pede ouais Junior Kulukenge sisina kanisa bapasi omoni mponanga kasi bolingo epesi melesi te ntina nakanga motema epai mosusu baye baye kopesa sango na ya natuni ya bayebisinga ozali malade sina oh mama yeye bandeko famino baboyi tovanda na yo baboyi kokanisa nakima ya miso etanga wana aluki molanga mpo babosana sango te sisina sisina kanisa bapasi omoni mponanga kasi bolingo epesi melesi te ntina nakaba motema epai mosusu aye baye kopesa zango na ya natuni ya bayebisinga ozali malade sisina oh mama ye bandeko ya famino baboyi tovanda na yo baboyi kokangisa mokima ya misu etanga wana aluki molangwa mpo babosana sango te sisina Bravo. Je vois toujours que la voix est là malgré tout. Bravo, hein. Félicitations. Donc, Tobanda émission. Ali, je me suis déplacée surtout parce que ton mona qui va photo nayo. Et ça qui biso passi. Poto tout, ba fanatique nayo, ba fanatique ya wenge, ba fanatique nayo tout simplement. Hein. Ba lela qui. Et ça qui biso motema passi. Donc raconte-nous vraiment, parce que la spéculation peut les cas qui est belé. Le baki, oh non, drogue, oh maladie un tel. Rassure, dis-nous vraiment les lots awa. La carte émission nini et les cas qui osait qui n'a nini, maladie nini. Dis-tout à nos téléspectateurs, à nos internautes qui nous suivent sur le site ribois.com. Merci pour la parole. Ma belle qui malaria, si que peut m'attaquer ma casse. Ma mère la drogue quitter. Biloko wana pe tosala nkala bani lowa ba chambre quoi. Ba drogue ezebele ya lopipi ya noa o babenga ba noa ba shimbo na mela te bien pe na mela te. Kala ndi kala to make-up ningi zalaga ba lo nya musique me famille na ngane so ba mela ngote ba sepela te ba mama na nga silika makasi tanga lokaka ba biloko wana me. Ezaka ba wenje kala simo kala ba lo ya moko. Bonye mobima pe bamela na bango yango te na bana mona président na JB Maréchal papa chéri mona ga ndenge azali ambassadeur de la paix tala kaka alinga kuti biloko wana te wana ezalaki kala air moko me eza na ngoremo ba drogue bato bele balobaka mwana asala biloko wana te mpona percussionniste da moto asouffle fo endurance ezala amona anga na binaka na bapodium nasala bamama na spectacle yebi nasala ba krebele nasala ba mbushima ikananga nasala ba eloka pe meuti meteo banzango sobile balobi nanga na boya ezo masia bakida kuda kuna sala biloko bele
nasala bakoko koko bana batika kepa napesa roi David bayebi ozomona donc nasala makambo ebele Krypton bayebi Selio ayebi Selio kutu azwa kotiko azwa mpe mama titanti bilobela ye yawe napesi mokongo batongi Flamme Kapa yakomane pasteur masa nanga collègue ndenge ezalaka kaka tokobenga na bapetite émission mais baza bato oyo bayebiki wana ve bakutanga na mouvement etake doyen yamba bango mpe na motema moko balingaki nga mpe makasi Flamme mpe ya totravaille makasi na Flamme na banza boloka Flamme ndenge abeta basolola bien Flamme Kapa ya moto abeta chan na ngai ya créson nalingaki ye makasi mpo abanda oyokela nga take bon soliste tobeta na Flamme solola bien sosolola bien te nasala takadakadagu paku pa piche takadakada eza koya to nasala biloko ebele badémarrage ya baintro après tiki la main de fer ni ambassadeur aloba banzemba liboso nasali bacréson sengu nasali baanise pula banga aso c'est valable anise ozana répertoire ya makasi répertoire eza ebele bacréson sengu na banza bolokaki ndenge mpo ezabandaka yango éloge de lili mogoso la terre yaka kosalisanga motema yaka mpe olongola pinzoli etondi erike yula ngai ke mosali ya pamba mawa na nga nani yakabola yango twana ya ngai okolekisa ntango ya pamba nga na nsi nazwi ebunga ngana kozwa toyokanaka libala fidélité. Mais justement par rapport à ça sali bacaresse donc justement par rapport à ça na barépertoire ebele fanatique baza partout dans le monde, d'accord, donc malade et que les lions, c'est ça, donc au Beli Makasi je le vois encore au Kondi et tout, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que Ozwaki aide fanatiques qui sont là, est-ce qu'ils t'ont aidé, est-ce que musiciens aussi t'ont aidé pour aujourd'hui être à côté de moi sikoyo? Baba aide lokola ba collègue nanga kaka kwa ba collègue nanga baza na poto beti mimishi ndeko nanga Jules Mayala aza française na congolaise mo na poto mutu atindela nga na aide liboso mpona kolia mpo bakisi na bamela namela yango 6 heures ezosenga fo koliaka to kolia to te babiso ndeni me fo kolia kaka mpona bakisi wana basitomazo ozolia te eprovoke so esoma Jules Mayala atindelaki ngai mimishe oezwa Cambodge batikaki ngai te mosikasika toujours azocontrôle bamasa mosusu balobaki bakotikanga te baolinga bango baa bata misala babimaka ntongo batan yebi kaka Paris mais baza na susi na nga nabengaki chef d'orchestre ya BCBG Seguin Mignon bon Seguin abengaki nga mpe esalaki epasi alobaki na nga esengi nini nayebisi aloba so papa Chéra ye aoyebisa ye naoka déjà papa Chéra yaki tobengaki alobaki fa kutana na président JB mpo aede nga président wera aokaki mpe bon bato ebele bazotake bakotake ete aza président bon ezaka likambo ya kolobaka bien biso toza bato moko na ndenge toza baconfondateur ya maison mare tosali trop de la forêt aza père na nga aza ndeko na ngai tozani mpe mboka donc aza motu moko oyo ata fingi ngai ata tsholi ngai na baekipe mosusu ezalaka soki andusu soki ni baloba so aye na lasamba asala ye boye toujours nayokaka me babosanaki nga aza bendele nasala makambo ya danger na kati ya mouvement bato mosusu bamona mpasi na nga na ye te wana père tokemba na ye ti na bakenya bamaladi na ye nga mo nazalaki na ye tolala chambre moko ye mbetu mosusu mabetu mosusu nga mo nazo compliqué nga mo na contrôlaka ye na bakutu compliqué je m'excuse nazo kocontrôler père na nga mpo nalingaki effort na motema. Mais justement, à part ça, mais nini les cas qui kuna na Kenya, parce que cette question nous revient souvent, nini les cas qui qui empoisonné ou autre chose, nini les cas qui bon makambo wana ninga yebisa bino na internet pour tout monde pe
moto te lokola moto moko boye tozwa ye moto atiango mpe likambo moko boye tomoni kaka damase ye banini ngamo nayebi kodame damase oyo te bato kaka bakenya kuna oyo bazali bafani na biso oyo balingaki biso balingaki mpe wenge bango nde basala babiloko wana oyo nga ndeti nga nayebi kwa mpona BCBG jamais nakoloba o moto boye mpona aza na preuve te eza bien te ozo comprendre mais biso na biso moto na moto ayebani na ye soki mpe biso te nzambe kaka moto ayebi yango nga nayebi kolia biloko wana te nga mona osombi biloko jus gâteau mpo tolala na Walton hotel à cher biloko cher nga nakenda na $1000 na ngai oyo ntango madame na ngai otaki mpo toyaki taki belgicaine otanga kombo te po talaka ndenge ezalaka apesa nga mbongo na ye alobi nasombelaka mapapa na ye bongo so na ye nango akende yango mpo twaketeka nga natilisaki bambongo wana mosusu nalelaki ve na nga po eza na nga ambassadeur de la paix taki ndeko na nga nalingaki kaka azala na nga pembeni po baninga mosusu basilikaki balobi kaka ndenge eleka ke boye oboye mais c'est Simon alingi po eza azala na collègue na ye te po eza JB mpona fait de l'amour makambo ebele bon nde banda oyokana mpe te na de la forêt producteur a président JB yango makambo wana elukaki mwa contretemps apres nga moko etaki doyen petia barojani wa merando natalaka mosika vision namwa nabi yo oza mokolo oza mpe na lupango na yo na ma campagne bakoki banobengo mpe présent tokokende mpe kini nga aza doyen ya limonda la main de fer doyen la main d'or leo babenganga okosala mpe mouvement nga naza wana bato baotiaka poids eza nango rien omona kaka kosimba vraiment cofondateur. De l'autre côté, yo kafere non ngai cofondateur. Yo de ton côté, yo cofondateur. Ni nani vraiment aza cofondateur. Oh mais toko elango te faire face à la wana. Pour moi naza mutu oyo na contribuer na via cheta wana mutu nanga père de famille aza cofondateur. Pour yendi mutu aza chef d'orchestre tanga yaki nga moko nalandaki ti bakende ba BCBG wana ba Christian Mabanga. Biso na pironge ebuna nalande ti kuna place ba répéter pa Blaise Bula na yebisi ba petit nanga ba chinois o papa mama poto ba petit wana ba bwa wana nga bi petit nanga bana ba répéter kuna o tata Adolphe Cheta Gola nani wana nga na lo bilo vérité nga bi nga na besoin ka faire souci nanga faire kaka so bo moni faire bo bisaye ale kapa de la forêt faire pe ale kaki pa yo kela ngai ko le kaleki consigne à faire yokani kuna nde na wakaki ingénieur asiliki ntango feraki ya mibale oyo tokaki okende pa wera boye koyaka te mambo ebelebele nga nayebisi Cheta nga nayebisaki yo déjà yo ndenge déjà de la forêt nayebisaki ye jour oyaka abimisa $300 na ye apesi ngai naye te suka abosani mpona ndenge bakomi na bango bambongo banini bapala danger makambo ebele naye te so abosani napesi ye $100 Christian Mabanga $100 nga 100 nabi Cheta yo ozala chef d'orchestre nga mona nsima na nsima vice président taki prési aza wana nga na nsima na ye tata Adolphe soki aye nga natiki poste oyo Didier Marcel aza na palin abouge te Christian Mabanga tozomoni compliqué mais eza nango rien Christian Mabanga azala chef a rep tokumbela plan na biso namoni fere mpe ya mibale wana abukanaki te ayokaki nga taki cofondateur etaki doyen c'est normal abenga mpe aza cofondateur po acontribuer ayembi banzemba danger voi na ye wana tosepelaki nango en plus nasamba ntango pauvre pepe kalayaki président na nga wera naye te so abosanaka anda présente mingi nga ve pepe kalai totikala ye na doyen ya petit na nga oyo alimbonda kofi mpe ve na nga crampe ntango ayaki po bayaki na fali atika alobi kaka bongo tala motu totikala ye na ye donc bave wana nyonso surtout mpe bon
ndenge mabe te bango mpe bacontribuaki bayedaki biso grand-père Bozi abi botikala na Limbonda wana mwana nga na forma ye omisaba mpona ndima fona mone akenda kuna apesanga bainstrument torepete na bagalerie la fleur tobeti premier album intervention rapide tosali boulot mo po ezako mobwaka lisusu o kisa mabanga bango soki na nani na japonais bango baformateur mais yo nde kolo makambo nanga doyen mais natalanga nga naloba rien peti nanga bila atali boye abandi atuna yango na futu tumonda ya ali de fere tofungoli page nga na okipe te biso ko toya bato bandundu tokipa na biso te kobwaka bato elobelaka nga rien nga bamabanga ebele nga babwaka nga te okota na studio omona baosala bakana mosusu bato nongona babwakami te ememisinga ngambo to wana ezalaka ngambo na nga nalobaka rien soki olobi omanke okomanke soki odisiki te soki oza na laise wana moto malamu totravaille na banza tokoloba mingi te ndenge ezalaka kaka donc so bomona baabsence aotravaille te mpo namonaki yango bamanki mingi ekoma pas présent te mais bato bazokoselanga makambo mpa na ye eleki naye te so baoyelaka nini na kati ya groupe kotanga nkombo na ngai na ndenge bosoba ngai nafandi na bana presse ti baexauce bakoli na misu na ngai ngai na yambizu ngai naofana exauce kotika mare mapata na bawenze partout ngai ya Limbonda kolingela bamusicien kolambela bango ti baetianga social na maison mare ngai nalambaka ngai nalandela bamusicien makambo nyonso ere moko deva presse omona babangaka te nayebi te soki odasango eutaka bango wapi so baformaka makambo wana wapi mona bofandi na bino bien oyoka kuna oa Limbonda doyen okomonanga so esala bango nini nayebi te nde bayebi ke bos alingaka nga fort totangi komona ye bos akosala eloko te me akogaze kaka biso mosusu so tolobi boye eluki problème mais police na nga alingaki nga fort nga mpe nalingaki kosalelanga baaction alingaka kosala boye bato baye na rapport makambo kidikidi bon natali kaka nakoka te kofinga koloba bamaki mekomi wenge na biso BCBG tant tozalaki nga na droit wana ya kofinga moto te tozalaki biso tuna titina alempela patient eloko tazongi na ye BCBG président JB respect ogangela biso omona nga na nzela oconseil bino boza mbangu fo tokende biso na bachrétien tokende bavoyage to BCBG ata tozwi mbongo te tozozonga kaka succès makambo ebele bato bakabela biso makabor bato mosusu babule tozwa babamoningo makambo ebele mpo tozopesa biso balaa oke mpo topelaka eza nango me biloko bokozwa na bino bambongo ya mo ezala mwa mpasi so moto apesi so 100 euro na ye na poto ndima ye eza jete mpo mpasi oyo bomonaka na poto ya koluka mbongo wana kosomba banzembo ba 20 000 ba 15 000 nde toyokaka nga naye nateka nzembo bongo te ndenge nanga natekaka nzembo nanga ba 7 000 mona kozwa mpe nzembo mbongo yango bandolukaka bamai na motu na yo badedwanima na kini donc makambo kidikidi yo moko osala yango take star kini bamona utaki poto ayaki mpe na kara bakara chere bamasa mosusu bakotala barisha mwa batali ve nanga te kara onga nasombi yango chere ezwana mais pesanga boye esala bo. Maintenant, parce que on a beaucoup entendu dire qui est belépé, oh non, par rapport à talent naïe, par rapport à répertoire naïe depuis longtemps. Comment ça se fait qu'à Limbo se retrouve dans cette situation maintenant? L'élo, qu'est-ce qui se passe? makambo nanga ezalaka nango bien na biso toloba makambo te kotanga babiloko mpona ya na bakara danger nalakisa ngo mpe na tv te naya na bacrisilai naya na bajipe ya minene baireki lukasi batekelanga bmv babenganga donc tokoloba makambo eza kaka maladie quoi, ça peut arriver à tout le monde, c'est ça.
maladi na banza omoni ngai naza na nga maladi te nazani na bakiri nazolanda po maladi eza nzambe esi alongolaki yango akoti na kati na nga po ntango nazalaki maladi wa makasi ngai na tokosala émission nde mpona kokoka koloba te po voi ekendaki fo yeba yango sikoyo nazalanda bakiri ndenge bamaser balobaki noko ndeko naza na ni na 2 mois après nde nayebisaki wana après balandeli 4 mois après esili nango na respecte kaka kire yango wana esili nango batapoto batutu ya monde entier oyo bazoyede nga nzambe apambola bango na oyo bazoyede te nzambe apambola bango balingaka motu na lare te nazoyoka barapport ya bien critique moko ezala nango te motu to abelaka na ye kaka ngaka mpona abeli teke star sango kidikidi bato mosusu babeli kutu danger kuna otala santé médiocre me nga batali nga batidi nga baexamine nga kitoko bamoni ke oui ça va comme ça aza na palin yo banomela kisi na ndako après ndeko na ngai mwana grand frère na nga shiko soki abeti 1 semaine aki azuli nga kisi eye ntango 2 mois wana ekokoka na kisi susu donc yango moni na courage oyo nzambe apesi nga oyo ti bino boye nakokani na nga mpe kosala yango te namoni keuti mosika oza motu odecevoir te émission mpe ya bien etalamaka monde entier malgré la maladie nayoki ozopréparer album moko vraiment j'étais surprise donc tant mieux en même temps hein? Donc on a préparé l'album Moko Zobima, Calamité. Ça s'appelle Surprise Mystique, c'est ça? Mystique. Mystique Surprise. Surprise Mystique. Surprise. On dit matin, mais on a bêté en haut. Et ça a 10 chansons, on a banana percussion. Oh yemba. On banana percussion. On a yemba, puis on a bêté en world music. On a bêté en Mindele. D'accord. On yemba, moi, qui va watter na kokate. Babeta nanga mindele bapense à moi balalalala loa nini yango nga nasali oyo mpo lelo nakomi mabe moto soki asali mabe sukasuka nzambe alimbisa ye lokola borefule nga na motema na bino die lokola boboyi nga na bolingo na bino nadia ozo comprendre pai ok la 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 avec biloko les oreilles elle est passée par là de au monde parfois patron allélo bien papa chéri allélo bien oui rançon allélo bien pichumangaya bien les avoye chaîne bien azavoye chéri caméra na biso pe bien azape bogare thank you very much. Bravo Kitoko. Featuring et aux ala. Hein? Featuring. Ouais, batamabanga bazanga te. Moi batu na bakiti. Mais na album. Kasi na album. Eko zanga te. Héritier Watanable. Héritier ou asali ponanga. Mutabongo. Sona sala album funa remixer. Mutali boso atinda mbonga bakisi c'est héritier. En plus azaka na maana fort. Mwana muke na makambo na ye. Héritier wata. Abeti ndula na pulmana plein ya nyama. Azobeta ndule na ye bien, disque na suke bimi bosomba. So asenga aide na kobetela ye. Za problème te na kenda pe bandule na ye. Ayamba nga biso amoni nga na koti te mayambi. Na biki na kendule ya Gogan. Les grands messieurs, on a vu nga kai. Mama na nga bango héritier mwana malamu tala to boyite mutu toza na mabena malamu naye makambo na bango wa fingi wa salibo mutu tuka kafinga biloko wana nga lingi na ngamote bogola kisanga be preuve nga nazo finga ba linga ko finga ta présent na ngawera te nazo tala âge na ye etake parent azan baleki na ye ba pichu ki frère to se belé bachiba batarmaki
Oui, je vois grand frère, le roi Jonathan, c'est grand frère Nabiso, à Patrice, qui j'ai ambassadeur, balingi makasi, qui j'attends à mon image, siliki, avec une déconnaille. Dans Zobela, ma pata linga makasi. Banda na kenda suite na ma pata kutna kenda na fanda tina beli. La maison même utazota na ngapasa na été. Et na zape na problème na bangote. Na linga bango na kaka ona ni wana sala émission fini doyen boy doyen bo ah petit ni boyeka wengelo bilo et de nous positer yo landaka pose ponzamba pambuli succès makambo fani so mouvement za ina ona succès okima nayo bando fingana yango te mais biso siko to fandaki succès ya te to eba ikinzamba kopambola succès ko ya de la forêt à un fameux chrétien, à Sambiramanaï, à Nengamabete. Pour travailler, bisoutou na bawata, héritier wata Gougan, à Yembi fort, héritier wanomona. Chez Tago, là pas Yembi fort, à contribuer dans la orchestre. Tinza mapambuli mabasali biloko na bango nenge etangamaki. Baza na compagnie, baza pe na ba travailleur na bango. Il a été que pour moi na moké au comment manquer et ça m'a bien et on a zo remixé Richie Makas sur OK Paris Koutani puis ça va mboté album na ba tebele bazozela yango donc j'étais mi-ange mi-démon quand on faut pas pe on a musique ya musique ali mon appel invité ba oyo ba be misapipo misapi on a gardé kiango nga mikolo na mobeta batoboke bagaza babilo mwa kanda nga mna dirigeaka perki pesa baguna nga batebele babeta na bango ba collègue na nga baza na poto ba grand frère badani basimolo poto beta na bango na ba ballet national pour na bi ballet très bien ko sa na ballet na bi typique na bi tout bagaza ba jafose ba ebi qui va mettre mais toujours humble na lobati kuganga ça froze les grands manga ba TV pour éviter tant parle donc j'étais kitoko. Très bien Ali Bonda, on arrive à la fin de notre émission. Tout soleil bientôt, on a fait le tour. Donc une précision avant aussi de ça, j'ai besoin que au tika ba coordonner na yo pour batou ba fanatique na yo ba benga yo pe ba soutenir yo d'une certaine façon. Bien. Nous là on a un répertoire on a tout yanga hein pour ça ba sima sika na changeaki. D'accord. Pesa numéro na ngai. Tu as besoin de numéro ya Ali Bonda pour te contacter binyo par rapport à ba fanatique pour ba pesa ba soutien na bango. Oui, bonjour pour ma contact c'est à doyen Alimbo. Déjà plus 243 85 45 68 719. Par coordonnée, il y a Alimbonda. Il y a moi, Moutotoa, on a posé un doyen, Ayokaye, Asolola. Moi, Edi, il y a Venabiso Alimbo. Donc, c'est le moyen où il y a opé sa vie, il y a moi. Le bandé sous numéro, il y a plus 243 85 45 68 719 quoi. Donc on va coordonner tout, il y a la main de l'or quoi. Les babins à cahier, la main de l'or. Pas bêta trop, coordonner néanmoins. Merci beaucoup, on a sepelé na Pichu Mangaya, émission Makasi et Kleboa. Na Sengiba Angola, moi je suis le manager à Limbonda. Je suis venu justement pour représenter mon artiste sur l'émission de Pichu Mangaya, la belle fille, l'image de l'Afrique. Et je m'adresse à toute ta population. Ici, je remercie d'abord l'honorable Modero Simba pour l'assistance. Le doyen là, notre artiste, et le cofondateur de la maison, il y a Mwenge Musique à Maison Mère, il y a Wenge P, il y a Kala, Demolo. Vos matchs, pour pauvres angolano. Luanda todo kabinda kunene ajuda vosso irmão nosso cosela o Alimbonda Luke Antima le pétrolier
Ambroso nabengi na lukapa kuna bana lukapa bana Luanda botala ndeko na bina limbonda moi soutien nde kaka ezalaka ya agi d'avosurement ta doente ta zavene est-ce já se faz assim tá precisando alguma coisa para fazer hospadaria e assim tá bem. Ma fille. Maman Ali Bonda, maman il y a peut-être Nabiso, maman il y a star Nabiso. Maman ba Jean-Jacques Bouangala. Maman ba star. Maman il y a star. Il y a Assoulé Soulé, maman il y a Bouangala. star. Loba maman. Merci maman. Pesinga maloba naza esengo mingi. Tala musika uti kuna. Na akikoyoka kokoya. Tosepeli. Komi na yo kotala ndeko na yo. Po kwakisa muke azobela. Merci, merci. Merci bana nyonso. Ozana bangu na poto. Na pesi bango so merci. Na ndenge bazosunga mukende kona bango. Sepeli singa mingi. Bon, Merci. Donc on arrive à la fin de notre émission. Aussi ici, na maman à lobby. Dans un micro, il y a un vieux, il y a un grand prêtre, il y a Star Nabiso. Mais avant tout, je voulais remercier vraiment, merci Mingi, na Angèle Mbouyi, la force tranquille. Merci, moi c'est un patron. Donc cette émission Kakapo Nayo, Tala Bartis Nayo, c'est Pelissa Bango. Donc à partir de là, juste là. Ali, Napesio. Au micro, au Loba, pour la fin de l'émission. Bambote, Banzembo. C'est bon. Ouais. Voilà. Donc Ali Loba, pour la fin, Tossi et Sato Chouti. Ouais, Nassé Bomolo. Oba la pembe. Kitoko bon. Oyemba kaka papa nanga. Kwa chenze belé, na osale plaisir. Na maman de Rote Ferré. Point ces amours na kuna bataminene ba radio donc j'étais bataminene ba kuna papa Jean-Jacques Bouangala na pesi mbote Pichuma Nzongani na pesi Garisha mbote Bruce Moba Oma Lumbuma na pesi Jean Citela donc na pesi bate belé ba mbote ba Paju Simba dans poto Patrie de Panama, la propre. La petite va faire 22 merveilles, mbote. Joël Killer. La carte Belgique, maman Belgique. Salon toi Belgique, Château Rouge. Diego Musique, le meilleur producteur. Diego Musique. Château Rouge, maman Nani Sumbote, na grand frère Ngai. Oba Naro Yambanga, Oba Elingai. On a surtout mbote, na pesi bango. La ministère, tout na pesi mbote. Problème exacté, père double, chez Tagola, papa Nataliane, na pesi mbote place Azali, Jeanne Massamba, na pesi bangonio surtout mbote, Milo Sasa, Lipasa, Pati Wanzao, na pesi bangote Aleteko, Michadaya, papa na formidable, bambote trop, donc on a ba collègue, ba Ngange, c'est Claudine Kino, maman na Christian Kino, Jean Teko, bangonio surtout na pesi bango Jean Kinois, Sylvain Kinois, baleki belé, so nazotanga ba Rekimondo, Nana Mujinga, Biancolo Kusa Petit Mekoso, oyepesa lokola Keme de Paris, Montana Kabumbai, Mambote Yaoulo Mondo, papa, Nisepeto, papa qui pour mon cher, Adichi Mongombe, Guy Gérald, Johnny Toye, dans ba staff danger et belé. Bango tu na pesi nombo te na bosani nenga mabete to sala so émission on a bosani na fula ndenge zalaka kaka bolanda chaîne oyo Pichuma Ngaya chaîne kitoko qualité c'est la différence chaîne à respect oyo balandaka mateya kitoko na pesi bana poto nyonso tumbote Angola okito panda chala le grand pote acheter des diamants. Yemoko le boss nakati Angola comptoir Cardozo Mwamba Mathieu Madiamse mbota to te tenda le PDG Maboko Banque oyo tulingaka otro totindelo mes condoléances te tendai na lelime na ndenge maya mes condoléances ozana nzembo na yo ya kitoko kulukenge yeyo
bana poto bomona ye junior ye totravaka na ye oyo batikeli makambo na lutumba oyo Flamme apesanga ye atravaka mpe na batosha bana papa oyemba bayebi ye babetaka danger kulukengi junior donc bakitare bana poto ndenge ezala baaide donc nayebi ke papa suila kotika ye te o père nanga aza danger sur le bwangala le bogard Doyen, mais longola lunette bataille. Waouh. Taka ba star tolinga masque tout. On est idéologie où il y a 4x4. To demande ba masque donc jeté. Faut réaliser là. Je te pas ko la rater donc tu as un choco frappa. Donc avant pas ko la faut na tirer le rôle bino boy. Faut se charge. Faut en a pembe na tirer quoi. Pichu manga. Tala nengo za to zana Armand Nampo, le meilleur caméraman de olympique. Armand, Bogard, Kitoko, un jour. Bisous. Bye. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur clébois.com. Merci beaucoup aux internautes qui nous suivent sur notre site clébois.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La petite cloche en bas, là, il faut cliquer dessus. Continuez à nous suivre. Merci à toute mon équipe de la Nation. Gros bisous à toi. Herman derrière la caméra. Merci donc à Priscilla, à Rems, à Tania, à Francie, à Marcus, à Jolicia. Un gros bisou à vous. Merci à Berger Junior. Merci Mingi. Merci à mon chouchou qui s'appelle Steven Bala. Un gros bisou à toi. Merci à Rodrigue Nakanada. Je te remercie. Merci beaucoup de ton soutien. Et une spéciale dédicace pour une personne qui me tient à cœur. Ça commence par un O. Tu te reconnaîtras. Merci. Continuez à nous suivre sur notre site clébois.com. À très bientôt.